Ingeta, la famille Bokoto, la famille, dossier sur dossier, affaire sur affaire, Makambo sur Makambo, Koya kolala, kolamukana ya kilikili, Koya kolala, kolamukana ya somo, Koya kolala, kolamuka na ya koinda, sava inda, ezo inda, eza ya koinda, nandenge moko ya somo, pinza, mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki dossier ezali ya koloba toko ya koloba, soki dossier ya koloba ezate to ya kopetela sete ezali te. En tout cas de mon côté nakoya pe koloba te. Lelo na ye na dossier ya pasteur de la foi. Tango to beta déjà lisolo ya pasteur de la foi, tozomona musala nzambe ya tongo na kombo ya pasteur Jean-Paul Mayata de la foi. Nini ekomelie makambo eza ndenge nini, dossier eza ndenge nini, ba situation eza ndenge nini. Avant na kota na oyo ekomeli pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata, ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Semanga. Bambote na Franesse NM, Francielle NM et pourquoi pas tonton Amos Kazadi, sans oublier madame Nazo Kazadi na ndenge pe na système moko ya kitoko. Na pesi bambote na ndeko na biso na kombo ya Valérie Petelo depuis quelque part na système moko ya bien. Voilà. La famille lelo toye na dossier, toye na situation, toye na makambo concernant pasteur Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Otobenga ka toujours pasteur de la foi bandeko nanga. Nini e komelie dossier eza ndenge nini. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, e la muki, feti e zongi, ba mama e, on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, hoteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya, diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, ozongi mobimba.
ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan industrie Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand est toyeb sarabino, batela santé, soki oko batela santé te, mutumoko te, akotikala ko batela santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu. Surtout et encore koyebaka ndenge nini ya komi batelaka, ya ko batelaka. Surtout et encore santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille, kande boyebi abari njema, Gavker aye na ba solution ya makasi, Gavker aye na ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambu ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso o bazotungisama makasi na oyo etali makambo mabota, en tout cas bobenga Gavker na lombangu, ba solution na bino ezali kuna. Toyebi ke eza na basi mosusu, capacité ya komemaka zemi ti 9 mois ezali te. Alors, Gavker aye na ba système ya ba femme porteuse, bandeko nanga ba solution matakita, femme porteuse wana akokumbela yo zemi aboti ti mukolo akobota pesi yo mwana na système pe na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Tokota na dossier ya pasteur Jean-Paul Mayata. Na ibandi ebela batu biso nyonso toyebi pasteur de la foi. Ebele abatu d'ailleurs balandaka ba prière na ye online. Ebele abatu mosusu baza poto moye bakendaka na ba église oyo eza parce que toyebi ke eza na mwa église ya pasteur de la foi ezalaka na France. Ba mosusu peut-être mosusu eza mosika na yo. Ba mosusu balandaka na bango na ba direct ya pasteur de la foi balandaka ye toyebi ke boza ebele oyo pe bozolanda biso. Moi je me rappelle eza d'ailleurs na émission moko na sala qui ya pasteur de la foi, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour na koyebisanga maman Étoiline yo bongo na pasteur de la foi. Tolandaka pasteur de la foi, aza musala nzambe ya tongo, aza pasteur moko abangaka nzambe, aza pasteur moko to pambolaka penza nzambe pona opesa biso pasteur ya Jacques Bwana. Bandeko nanga atanga moko na pambolaka penza nzambe po na parole ya foi, parole moko ya kondima oyo nzambe atia na kati ya pasteur de la foi. Toyebi ke na Kongo na biso tozana basala nzambe ebele, ba pasteur baza ebele, mais ba pasteur neti ba pasteur de la foi baza mike. Pourquoi? Parce que azo salela nzambe na motema na ye nyonso. Sikoyo makambo mama Étoiline Ines TV amemeli bino lelo eza que parmi batu oyo babando benganga pour na pasteur de la foi, il y a aussi de ces personnes o babenginga balobi non mama Étoiline biso toza pe na dossier koloba. Tomonaka mingi ba message au pasteur de la foi apesaka ezalaka mingi basé sur moi réalité a passé na ye omona yango wana alingaka neti aya côté ya biso neti moi passé ya réalité na ye ya moi réalité plutôt ya passé na ye yango alingaka lisusu koya neti aya côté ya biso aya ko encourager biso na ba réalité ya passé na ye et pourtant mutu na mutu aza na ye pe na ba passé na ye mutu na mutu aza na vie na ye kozala bien soki alingi aya ko sensibiliser a sensibiliser makambo oyo eza na Bible. Bon na comprendre te la famille kande na lobaka biso ba congolais pe mosusu tolekisaka congolais azalaka tamwa likambo ya muke kaka alingaka kotia incompréhension na niveau moko ya somo. Congolais ata likambo moko oyo esengeli keno bovanda bosolola boyokana bomonaka congolais akolinga kaka makambo wana ayesango ezala munene batu batonda batu bazala ebele wana penza eza mwa réalité ya congolais. En tout cas kande na lobaka na ba situation mosusu ke mosusu bandiko na biso ba congolais bazoyokisaka biso soni eza ba makambo mosusu to lobaka na ebite peut-être yo ndeko bino bobenga kinga pona ko lobaki no pasteur de la foi ayaka ko sensibiliser bino to ko rassurer bino na makambo oye aleka nango na passé yango ayaka neti une façon ya ko fortifier bino na oyeba te na yebi penza te na yebi te na parole nini oyo koya nango mais na oyo nga na yebi pasteur de la foi aza mutu moko azalaka dirigé par le Saint-Esprit. Saint-Esprit nde adirijaka ye yango bomonaka ba parole na ye mingi ezalaka ba parole moko etushaka tango koyoka ngo ata soki ozalaki na mwa problème moko boye songolo pakata omona
problème na yo wana, c'est comme si on trouvait moi solution. Ata soki solution na me monanité, mais on se sentir pensa que eza na moi eloko moko o ezalaki ya kilo na vie na yo ebimi. Pourquoi? Parce que eza ba parole moko ezalaka rempli par le Saint-Esprit. Mais quand de boyebi quand na uti koloba congolais azaka mutu moko na place ya compréhension a olinga kaka aya kotie la biso mu comprenons. Ezaka ka matière et manière plutôt ya congolais. Ezaka pasi pe mawa. Alors, parmi batu oyo baye ko betelanga lisolo batu o babengaki en tout cas na yaki penza na moi quelques vidéos oyo na lingaki penza na ya ko partager na bino. Na kotia yango na sous forme ya audio bogoyo kaka parole ya pasteur de la faye moko azolo bakabande konangai. Boyo kaka bino moko atabino moko ba makambo pasteur de la fa lobby batu baolo bakeno ezaka ba passer na ye sikoyo ye alingi aya ko sala neti aya ko fortifier biso. En tout cas Congolais azaka moto ko tiko simbisa yo touche na yo moko oleli penza. To landana no ba audio yango na ozonga nanga sima pona komeka ko ya ko continuer na moi analyse na biso kaka ndenge esengeli. To landa et on se retrouve juste après. Alors besan batumsu na vie bakuta miel. Besan batumsu lo kwa ba biso ba o. Il faut bunda na lion pozwa miel. Il faut bunda. So bundi to zwa miel te. Bien aimé bitumba musoso kuta na vie. Eza bitumbo eza te pour lelisa yo. Yango bi lobi combat le bon combat. Bunda bitumba peta malam parce que ta expliquer de A à Z à yokotin pour alingaro déjà ti. Au monde te bola mo belo sala lobela ngote. Bola mo nyonso salaka aloba atin. Ce qui veut dire so salipe mabe fa loba peut-être. Mais pour ni so sali mabe aloba ngo makasi koleka mais malamu na loba te et la sagazana nzambe te aza oya linga yote to ko forcer te yoko zana problème na yete tikaye azana problème na yo et le quoi yoko zana problème na yete ndenge Bible lobi tes ennemis seront mes ennemis. Donc c'est-à-dire nos ennemis en nous seront les ennemis de Dieu quand lorsque biso to comme ça robinemi te to tika bango na maboko nzambe. Tout le monde aolingo kate o matokita okabeli bango azalo lendo oboyiko kaba akabate okete akoka okendete okei aolaksani nango nyonso. Yaya conseil de la foi kita omoni makambo zo sala ozo kanziza minene eleki batu nyonso ozo kanziza komi likolo batu nyonso te na sunga yo ezana batu basala ngo koleka yo mais lelo bazana bongo ite tika lolendo oza mutu liboso te ndeko nanga pardon na kombo Yesu Masia Nazareth eza conseil de la foi tika lolendo oza mutu liboso te. Alors besan batumsu na vie bakuta miel besan batumsu lo kwa ba biso ba o. Il faut bunda na lion pozwa miel. Il faut bunda. So bundi to zwa miel te. Bien aimé bitumba musoso kuta na vie. Eza bitumbo eza te pour lelisa yo. Yango bi lobi combat le bon combat. Bunda bitumba peta malam parce que ta expliquer de A à Z à yokotin pour alingaro déjà ti. Au monde te bola mo belo sala lobela ngote. Bola mo nyonso salaka aloba atin. Ce qui veut dire so salipe mabe fa loba peut-être. Mais pour ni so sali mabe aloba ngo makasi koleka mais malamu na loba te et la sagazana nzambe te aza oya linga yote to ko forcer te yoko zana problème na yete tikaye azana problème na yo et le quoi yoko zana problème na yete ndenge Bible lobi tes ennemis seront mes ennemis. Donc c'est-à-dire nos ennemis en nous seront les ennemis de Dieu quand lorsque biso to comme ça robinemi te to tika bango na maboko nzambe. Tout le monde aolingo kate o matokita okabeli bango azalo lendo oboyiko kaba akabate okete akoka okendete okei aolaksani nango nyonso. Yaya conseil de la foi kita omoni makambo zo sala ozo kanziza minene eleki batu nyonso ozo kanziza komi likolo batu nyonso
te na sunga yo ezana batu basala ngo koleka yo mais lelo bazana bongo ite tika lolendo oza mutu aliboso te ndeko nanga pardon na kombo Yesu Masiya Nazareth eza conseil de la foi tika lolendo oza mutu aliboso te Mama ona mona bayana biso peza bayana biso. Bana na yaka poto to kuza na atira tu na kaika ka kibo kife. Yala di. Pasteur. Yala di. C'est mon frère. Bani baya ba kolna ba discipline en santé. Petite sœur makati ya katiluzo. Maladie. Très logique en santé butozo. Attends, ma garçon quartier va ça gêner. Va ça gêner. Oh, comment ça n'a ma fille n'a pas quartier va ça gêner. Oh, yo mon pas ma carrière. Logique. Comment tu vas battre la vie pour la logique? Comment on va la logique? Oh, ma fille va loger, il va loger hier. Au banga hier, on a ma blague. Dis pas écoute. Tu as ça na tête que salon na c'est le film na tu bon na zone. Aïe aïe. Ata expliquer de A à Z à yokote pour alingaro déjà ti. Omoni te bola mo ebelo sala alobela ngote. Bola mo nyonso salaka aloba te. Ce qui veut dire so sali pe mabe fa loba peut-être. Mais pour ni so sali mabe aloba ngo makasi koleka mais malamu na loba te et la sagaza na nzambe te aza oya linga yote donc forcer te yoko zana problème na yete tika ye azana problème na yo et le quoi yoko zana problème na yete ndenge Bible lobi tes ennemis seront mes ennemis donc c'est-à-dire nos ennemis en nous seront les ennemis de Dieu quand lorsque biso to comme ça robinemi te to tika bango na maboko nzambe tout le monde aolingo kate o matokita okabeli bango azalo lendo oboyiko kaba akabate okete akoka okendete okei aolaksani nango nyonso alobeza batu musu na vie bakuta miel beza batu musu kwa babiso ba oyo il faut bunda na lion pozwa miel. Il faut bunda. So bundi to zo mielite. Bien me bitumba msoso kuta na vie. Eza bitumba eza te po lelisa yo. Yango bi lobi combat le bon combat. Bunda bitumba peta malam parce que ata expliquer de A à Z à yokote pour alingaro déjà ti. Omoni te bola mo ebelo sala alobela ngote. Bola mo nyonso salaka aloba te. Ce qui veut dire so sali pe mabe fa loba peut-être mais pour ni so sali mabe aloba ngo makasi koleka mais malamu na loba te et la sagaza na nzambe te aza oya linga yote donc forcer te yoko zana problème na yete tika ye azana problème na yo et le quoi yoko zana problème na yete ndenge Bible lobi tes ennemis seront mes ennemis donc c'est-à-dire nos ennemis en nous seront les ennemis de Dieu quand lorsque biso to comme ça robinemi te to tika bango na maboko nzambe tout le monde aolingo kate o matokita okabeli bango azalo lendo oboyiko kaba akabate okete akoka okendete okei aolaksani nango nyonso Yaya conseil de la foi kita omoni makambo sala ozo kanzeza minene eleki batu nyonso ozo kanzeza komi likolo batu nyonso te na sunga yo ezana batu basala ngo koleka yo mais lelo bazana bongo ite tika lolendo oza mutu aliboso te ndeko nanga pardon na kombo Yesu Masiya Nazareth eza conseil de la foi tika lolendo oza mutu aliboso te Mama ona mona bayana biso peza bayana biso. Bana na yaka poto to kuza na atira tu na kaika ka kibo kife. Yala di. Pasteur. Yala di. C'est mon frère. Bani baya ba kolna ba discipline en santé. Petite sœur makati ya katiluzo. Maladie.
très logique en s'arrêter Butozo. Attends, ma garçon quartier va ça gêner. Va ça gêner. Oh, comment ça d'ailleurs? Ma fille n'a pas quartier va ça gêner. Oh, yo mon papa m'a carré. Logique. Quand on va te la vie, on a l'eau. Comment on va l'eau? Oh, ma fille va l'eau, il y a un hier, au banga, on a ma blague. Tu pas épote. Tu as s'arrêter avec le salon, là, c'est le film, là, tu as bon, on a zone. Aïe, aïe, aïe. Voilà, de retour, la famille, Nabandi ebele abatu bauti kolanda, ebele abatu bauti koyoka bande konanga, moi quelques messages, moi prédication et surtout message yako encourager, message yako fortifier batu de la part, il y a pasteur Marseille, il y a pasteur Jean-Paul Mayata, pasteur de la foi. Nabandi message ezanango clair, la famille, pasteur de la foi, lobeli a makambo yakobunda. Na oyeba te kande na utaki koloba biso ba congolais tozaka batu moko tolingaka na bango kaka tolingaka na biso plutôt kaka incompréhension na place oyo il faut pas totia incompréhension biso ba congolais tolingaka pe tosepelaka na biso kotia kaka incompréhension moko ezangi mutu na makolo e koma nango biso nature ya biso ba congolais. Au lieu toyaka d'ailleurs toya koloba ke non pasteur de la foi en tout cas matea atei eza matea moko ya kitoko parce que lelo oyo na moya lelo eza lisusu moya kobanda kovanda katoza ka bato bisenga senga ngana kamwa kakomona bandeko na biso mosusu omona azolinga kokende kosala te na mutu pe na makanisi na ye azotia kaka yaya na biso azana mbongo mama na biso asala ki boye kutu grand frère na biso asomba ki boye mutu akosalela nga boye mais vie ya lelo eza vie ya kozala bongo te vie ya lelo eza vie moko ya kobunda telema lamuka kende oluka telema lamuka kende kobunda telema lamuka kende pe mosusu nzambe akoya kosunga yo ozwi pe moi quelque chose eza lisusu vie oyo tokoki kovanda te keno yo ovandela baninga yo baninga bakendaka kosala pona yo esalemaka te lelo oyo eza lisusu vie ya bongo te donc eza vie moko ya kokende kobunda eza mwa bongo yango wana bomoni pasteur Marcelo azo encourageaka batu toyebi ke na Congo na biso batu ebele balingaka na bango kokende kosala te na Congo na biso batu mosusu bapreferaka na bango avandi na ye na ndako ayebi ke grand frère nanga aza poto surtout bandeko na biso o bazalaka bazana bandeko na bango o bazana poto omona ye na makanisi na ye nyonso eza kaka grand frère na biso kutu aza na poto awa kutu tozoloba boye ata soki makambo esimbi te grand frère akosunga ata soki na lingi na bala grand frère akobimisa mbongo grand frère nde akokende obalela yo yo moko oza censé et obligé ya kokende koluka oza censé et obligé ya kokende kobunda oza censé et obligé ya koluka moi quelque chose pe po na vie na yo okoki kozala mutu te keno ovandi parce que naza na bandeko nanga baza na poto parce que naza na mama nanga asalaka boye parce que naza na papa na biso asungaka na ndenge ya boye yango nga na kosala te kende osala kende kosala pe valeur a mutu ezalaka bien soki mutu ake kosala nga na encourageaka toujours batu nalobaka ngo chaque fois na bémission nanga na encourageaka toujours batu kokende kosala omoni soki okoki kosala mutu nyonso akopesa yo valeur soki oza na mbongo yango bomonaka ba grand frère mosusu na ba famille omona yo oza na mbongo yo grand frère oza na mbongo te petit frère na yo aza na mbongo bakomi koconsidérer petit frère koleka yo ba décision ya minene elingi ezwama na famille bakoya koconsulter yo grand frère te mais bazobenga petit frère pourquoi parce que petit frère aza na musolo ezoloba makambo nyonso yo grand frère ata soki ozalaka mayele aussi longtemps que oza na mbongo te na ba famille mosusu omona ta considération ekozala te pourquoi parce que bayebi ke wana kutu ata bosengi ye alipa kaka lipa pamba akotikala kopesa bino te ata soki bosengi ye emataki ekitaki akotikala kobimisa te pourquoi parce que bayebi ke opesaka te mais soki ozosala okomona ka yo moko keno ezala makambo mosusu il faut na sala boye na kende boye donc ba message ya pasteur de la foi eza ba message moko ezo ya ko encourager batu pas seulement ko fortifier ko encourager pe ko sensibiliser batu keno vie ya lelo eza vie ya kovanda kana ndaku te keno na vanda basalela nga te eza vie ya yo moko lamuka telema kende koluka
kende koluka ozala na valeur kende koluka parce que soki ozoluka te imagine oyo ezalaka na bakartier mosusu bakangi miyibi bato bakomi koluka elongi na yo soki yo mpe ozalaki kuna ntango bakobanda koloba miyibi kingandi bakomi kopointe mpe yo pourquoi parce que bayebi ke osalaka te mais olataka bato bakomi kokanisa ke non okendaka kokota na bandako ya bato okendaka koyiba mais soki osalaka bato bakozala kutu na mitu na bango pe na makanisi na bango eloko wana ekotikala kozala te pourquoi parce que bayebi ke mutu kingandi asalaka ye kutu kosakana na ye te ye kutu asalaka mais soki ozosala te bato nyonso bayebi ka oyo zoba oyo penza dololo oyo penza aza na eloko te muyibi pourquoi parce que osalaka te yango en tout cas ba message aboya pasteur de la foi ba oyo ba o critiquer pasteur de la foi ezaka kozanga soni tolo bango ka bongo ezaka kozanga soni kandenge biso ba congolais soni esila biso na mitu soni esila biso na misu yango wana bozo se retrouver na niveau ya kobanda ko kritika ka basala nzambe parce que soki oza mutu moko oza na soni penza na mutu na yo okozala kutu ata na temps wana te keno na vande la pasteur kingandi na ya ko kritike ye okozala na temps wana te oyoka ka soni na kiyo moko kaka ovandi ka bolobi awa ko penza soni matakita eza mwa bongo alors bande konanga ba onyonso ba soutenaka toujours pasteur de la foi pasteur Jean-Paul Mayata grand merci na bino kande na lobakango chaque jour omoni basala nzambe totiaka bango na ba prière baza batu moko bazalaka exposé omoni ka tango bakendaka wana avayajaka asambelaka pona batu mutu azalaki na mwa ba esprit moko boye eza ya bien te ye fo asalela ye délivrance babiloko wana nyonso etournaka kaka epai na bango soki kosimba bango te elingaka toujours ekendo simba bana na bango yango ezalaka toujours important ya kotiaka basala nzambe pe na ba prière sambelaka pe pona basala nzambe kosambelaka kaka pona yo moko te tomonaka bato mosusu omona okota ba chaîne prière ezaka makambo na ye mais basala nzambe azobosana sambelaka pe pona bango bango pe bazwaka bitumba ya kosakana te bazwaka penza bitumba eza parce que bazana bapela nzambe moyen baya kobetela bino lisolo ya bitumba o bazwaka eza te mais bazwaka penza babiso o tozwa chance ya kovanda na basala nzambe ya kokutana na basala nzambe o basambelaka nzambe ya solo toyeba ba réalité ke basala nzambe bazwaka penza bitumba ya makasi voilà tokomi na mwa suka ya partage na biso kande na betela bino lisolo biloko ya kitoko eumelaka te ekendaka toujours mbangu permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te pe eza mukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamuki feti zongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mokulu makasi to pe alalaka te tozali na solution na gavke bona loposo totikali nsima te vergete